Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu, na une responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. bato yango oyo bazali koloba ete bango nde bayebi liloba ya nzambe malamu na nkombo ya nzambe ya bokoko likambo ya kokamwa bandeko lelo bato yango bapasoli biblia oyo mokanda ya nzambe la Bible sainte baosili kopasola yango kokamwa ezali likambo ya kokamwa pamba te ata kutu toye komona ete ba religion ezali ebele na mokili totikali komona te esika ba musulman bakamati ba biblia bapasoli yango totikali komona te esika ba buddha bakamati ba biblia bapasoli yango totikali komona te esika ba kimbangiste bazwi biblia bapasoli yango totikali komona te banzambe ebele otomonaka na mokili bakamati biblia bapasoli yango. Kasi likambo ya kokamwa bandeko babolingo mpona tozonga na lisolo mwa moke na oyo tosilaki kozwa comme information epai ya pasteur Aimé donc na ndenge bango moko kuna na anglais to na États-Unis babengaka ete pasteur Aimé. Alors sango oyo pasteur Aimé amemelaki biso mpona koloba ete ezalaki na opposant congolais moko na kombo ya Moka. Opposant congolais wana abandaki kosala ba tourner na ye po ete akendeke kosolola na ba opposant congolais o bazali libanda ya mboka pona kotalisa bango ba réalité ya makambo ndenge nini bakoki kotambola ensemble po ete bakoka combattre pouvoir en place po ete lokola ba élection ezali koya ba meka ndenge nini ya convaincre peuple po ete peuple ayeba ba makambo nini bakosala e bongo bayeba ndenge nini tokokende na ba élection ya mboka na biso. Alors opposant congolais Moka ayaki pe na Belgique tango akomi na Belgique asololi na ba opposant o bazali na Belgique bayoki ye pe a partir ya wana pe ba opposant ya Belgique bayebisi ye balobi problème ezali te okoki kokende na Angleterre po ete okende kosolola pe na ba combattant o bazali kuna po ete soko sololi na bango ekozala malamu po ete makambo o yebisi biso awa okende pe koyebisa bango kuna sur place. Alors opposant Moka yepe azwaki nzela akendeki ti kokoma na Angleterre ekomaki ye na Angleterre pe asololaki na bandeko pe babongisaki sale tango babongisi sale bandeko mosusu pe bayaki bakomi wana me tango ekomaki bango wana ndeko moko balobi ete akomaki kobimisa mobulu makasi alingaki te ke réunion esalama akomi kobimisa mobulu koloba n'importe quoi. Alors alobaki ete soki bokoboma ngai me makambo oyo moto aye nango nandi lingi te makambo oyo obino bolingi boyoka ye esalama. Bandeko mosusu bayaki baconvaincre ndeko wana pe balobi na ye non zala kimia tala boye ndeko avandaki kimia. Pe na tango wana ndeko Moka ayaki kozwa maloba abandi koloba nzoka nde ndeko oyo asepelaki kaka te pe azwaki telefone na ye abandaki kobenga de gauche à droite. Tango ndeko wana abandaki kobenga de gauche à droite eloko nini esalamaki na mbala moko bandeko babolingo tango kaka ndeko to opposant Moka azwi maloba abandi koloba
bamona kaka moto moko ya fungoli porte abandi koganga bino bozali koyoka moto mpona nini bandi koloba n'importe quoi mbala moko ayeti na mesa esika opposant congolais na kombo ya moko azalaki abandi kopanza babiloko a renverser table pe akomi komenace pe bato mosusu bayeba bandi koprotéger opposant congolais oyo moka pe na mbala moko eloko nini asali bandeko babolingo likambo ya kokamwa po ete toyebisa bino ete moto yango ntango mosusu bato bakotuna oyo ayaki na nsima po ete asala mobulu kombo na ye nani ndeko yango kombo na ye ezalaki ndeko mayenge. Ndeko mayenge wana yende azali representant ya radio lobiko radio oyo boyokaka ntango nyonso tu biso banzambe ya bokoko biso nde tozali kosalela bokoko biso nde tozali kobunda mpona banzambe ya bokoko nde ndeko mayenge wana ntango asali batrouble wana aye kokamata bible oyo ndeko oyo moko azalaki na yango likolo ya mesa azwi yango apasoli bible bandeko ndenge tozali koloba boye ndeko mayenge oyo ya radio lobiko ayebaka yango ete ndenge azali kotambola wana azali kotambola na libabe po ete Jésus alobaki liloba ya nzambe oyo ngai nayeli bino oyo ya kolongola bakolongola pe na kati na bomoi na ye bakolongola bakondimine pe vi ya bomoi na ye oyo ya kobakisa na oyo ngai nalobi te bakobakisela ye pe na kati na bomoi na ye donc bakobakisela ye mabe na kati na bomoi na ye ndenge ndeko mayenge oyo bozali komona ndenge na bageste asali ndenge apasoli bible azali moto ya libabe bandeko amata akita ndenge apasoli bible wana bandeko boyebaka ete bible wana ye apasoli boyebi bato boni oyo balingaki babongola mitema oyo balingaki babongola mitema na nzela ya liloba ya nzambe ezalaki na mokanda wana boyebi bato boni oyo balingaki basalela nzambe mpona kaka makambo bakomi na kati na liloba bandeko ndenge azali wana azali moto ya libabe pe ndenge azali wana radio lobiko oyo esili ekozwa lisusu lupemba te ata bazali koloba baémission ata bazali kosala n'importe quoi boyebaka yango ete bakomi bato ya libabe bato oyo ya botutu bato ya botutu ndenge tomesana koloba papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba vraiment ezali pasi pe mawa komona ndenge nini bato mosusu bakoki kosala makambo sanke bamiyeba eloko nini ekoki kokomela bango na kati na bomoi na bango bandeko babolingo ezali pasi pe mawa tozali koyebisa na bakongole oyo bazali bato oyo bandimela Yesu lokola mokonzi Yesu lokola mobikisi oyo bandimela nzambe na bango boyebaka ete etango bino bondimeli liloba ya nzambe bondimeli oyo nzambe atindi na nzela ya Jésus Christ maloba oyo alobi ezali na bato mosusu oyo bazali kopasola meme Bible kopasola meme Biblia oyo nzambe atia na kati ya maloba na ye ya maloba ya motuya oyo balobi ete liloba oyo ata nyonso eleki na mokili kasi oyo ya nzambe ekoki koleka jamais ndeko oyo lokola asali radio na ye radio lobiko ndeko oyo bazali kobenga soki mayenge alingi amona neti akomi likolo ya nzambe alingi amona neti yende asimbi mokili na maboko na ye me ndeko mayenge makambo ozali kosala ozali komimona te kozali na ignorance yo ozali koloba kaka makambo ya nzambe ya bokoko o nzambe ya bokoko bondimela nzambe ya bokoko o tondimela nzambe ya fumwa tulendu tondimela boyeboye bandeko babolingo ndeko mayenge yebisa biso nanu yo osali combien de temps po ete lelo ye obandi kotombola mongongo po banda koloba nzambe ya bokoko nzambe ya fumwa tulendu o boyeboye osali combien de temps yebisa biso tango tozalaki na moment ya deuxième république tomonaka esika yo otombolaka mongongo te po oyebisa biso ke banzambe ya fumwa tulendu tomonaka esika teke yo ndeko mayenge ozalaka kosala évangélisation ya porte à porte kokende koteyaka bato na Congo mais lelo tozali kokamwa babiloko wana nyonso tu ekobotama lelo ana poto ebandi ndenge nini bandeko
lelo batu oyo bazali koyebisa na batu ke nzambe ya bokoko tondimela nzambe ya bokoko atondimela banzambe na biso ya bokoko. Oui, tondimela banzambe na biso ya bokoko. Mais eloko tozali kokamwa ndenge nini bozwi nzambe yango ya bokoko bino bozali kokumisa ntango nyonso koloba nzambe ya bokoko. Kuna na Bakongo esika bozali koloba ete esika histoire yango ya nzambe ya bokoko na bino so nzambe ya Fumwatulendwe bandaki. O ba mama qui va vite abanini ba histoire na bino bozali ko betela bato. Mais soki moto akei kuna na Bakongo esika histoire o bino bozali koloba histoire bandaki ya ba mama qui nzwa vite wana. Bokomona ata mutu moko to azali kolobela likambo ya nzambe wana ya bokoko. Mais bango moko bayembango abaye ko kangamela awa. Kaka bango mutu bazali koloba nini ba nzambe na bino ya ba mindele bozali ko yulanda kaka ba makambo ba mindele bazali koloba bozali ko sala o ba mindele bazali koloba. Mais bandeko o bozali penza na ignorance ya kosakana te. Bozali na ignorance parce que tango bino bozali koloba ete to boyikote to ni ignorer ba makambo ya ba mindele banini. Mais bino bovandi na kati na mboka na bango awa. Bozali ko lia na ba mindele. Bozali ko sala pona ba mindele. Ba makambo nyonso pona ba mindele. Alors boyebisa biso. Eloko nini bino bokotalisa biso lelo po boloba ete bon boto tolanda nzambe ya babokoko. Eloko nini yango nzambe ya babokoko ya malonga oyo asali o te biso lelo batu mwindu tokokende po lelo to banda kolanda pe makambo oyo nzambe ya babokoko wana bango basali. Lelo bozali kotombola mongongo nzambe ya babokoko, nzambe ya boy. Mais totikali komona te esika ba écrit oyo banzambe ya babokoko ngo ba buku oyo ba koma ba makambo ezali te ba événement oyo leka ezali te kaka bino moko bozali koya kaka na ba invention na bino ba makambo ya lokuta o mama qui nous envoie zalaki boye o moto bimi après la muki après 3 jours bokomi ko zwa kaka makambo ya Yesu bokomi ko copier yango pona mama qui mboa vita soki mama qui nzwa vita bomoni ndenge bozali ko kosa. Bozali batu oyo tosuto timbeli bino bozalaki na tango ya deuxième république na Congo. Bolie batu bomoni se batu pasi bokimi awa na poto alors bokomi ko créer banzambe moko bopona ko lukande nini ya kokosa batu. Boyaki liboso tango bokimi awa pona totalisa ba peuple congolais vérité bolanda. Boyebi bato tango bakimi na otoko tango baye awa ba memeli biso information balobi ete non tolanda nzambe ya Kimbangu. O bayeba kete lokola bakimbangisa bazali ebele bakimbangisa bakoya et puis bakoluka moyen basala force moko boye pona banzambe na nzambe ya kimbangisa bakimbangiste. Alors tango bakimbangiste pe ba comprendre que non bato bazali ya biso te bakimbangisa bazalaki na hésitation bamoni ke ndenge balobelaki pe Kongo ya papa Simon Kimbangu bamoni ete bakimbangisa bazali toujours na hésitation ba vrai kimbangiste tolobi ba vrai kimbangiste penza ba na kat na liloba bazalaki na kat na hésitation. Alors eloko nini baye ko sala baye ko mona ete lokola ba kimbangiste ba bandaki déjà ko hésiter mandakala baye ko bimisa siko histoire ya nzambe ya bokoko oyo ya ba mama qui voit vite soki qui voit vite bomoni bato ndenge bazali ko sekana na bato lokuta na bango donc bazali kaka na soki bazali koloba ozo komona kaka lokuta na lokuta ndenge tozali koloba bandeko mutu oyo babengi na kombo ya Monsieur Mayenge. Monsieur Mayenge oyo tozali koyebisa bino azali moto ya libabe bolinga te azali moto ya libabe ako avancer te atikali moto ya libabe vraiment ezali pas si pe mawa.